ya pasi, makambo ya pasi pe mawa bandeko na nga mokili mawa te kande tolobaka toujours et encore soki mokili ezosala mawa tokoya koloba toujours et encore que non mokili mawa te. Je m'excuse soki pe mokili mawa te bandeko na nga makambo ya koloba mawa te eza te tokoya koloba te que non mokili mawa te. Vanité de vanité, tout est vanité. Na se ya moi bandeko na nga kande boyebi toza na biso ba pèlerin. Na se ya moi bandeko na nga toza na biso ba paya kande na lobaka toujours. Koya kolala kolamuka na basango ya pasi, koya kolala kolamuka na basango ya mawa, koya kolala kolamuka na basango ya kolelisa basango oyo ekomi vraiment kosala pasi na motema basango oyo ekomi vraiment kolelisa na ndenge moko ya kosakana te. Matanga sur matanga bandeko na nga kote ya bacomédien, matanga kolala kolamuka na matanga kotambola liboso na matanga kozongaka pe nsima na matanga bandeko na nga antuka ekomi kosala pasi ya makasi. Soki bosala constant depuis tobanda 2021 ntina ndenge tokomi 2026 oyo la famille na kote ya bacomédien ebandaka kaka mingi février eyaka toujours na bamatanga na kote ya bacomédien na biso babandaka ka na février omona février bongo soki 2 ou 3 comédien balandani et après ntango bokobanda kocontinue ane ale bokomi ti peut-être bame wana nde bomona mosusu aye koclotire. En tout cas la famille esalaka ka pasi pe mawa babilo mosusu foto ya kolobaka. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande na betelaka bino lisolo. Boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas bandeko na nga soki eza mbala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel kande tokendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango ozosabonaka pe bongo kobosana pe te koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobanda kotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Nabetelaka bino lisolo toujours et encore que non vous informer c'est notre devoir. Oui, eza nango devoir na biso oyo nga na koboya te yo koboya te biso nyonso tokotikala kowangana te po toyebi ke eza nango devoir na biso ya koyaka epai na bino mpo na koya koinforme bino. Yango bomonaka nga nayaka toujours et encore na lombangu nyonso. Voilà. Lelo nayeli bino sango ya pasi, nayeli bino sango ya mawa, nayeli bino sango ya kolelisa concernant surtout mama na biso mama Étoile. Nabandi ebela bato biso nyonso toyebi mama Étoile, plus particulièrement famille Libota. Famille Libota, est-ce que bozali la famille de mama Belleville? Est-ce que bozali bandeko na nga toza na matanga awa mama Étoile bandeko na nga ya pasi pe mawa. Nabandi ebela bato biso nyonso toyebi bana ya mama Étoile. Mama Étoile abota bana bongo 3. Na bana na ye 3 ya liboso aza moko ya mibale baza bamapasa mibali.
bana na ye 3 abota bana ya mibali. Kande boyebi surtout bamama la plupart ya bamama balingaka toujours kozala na mwana na ye ya mwasi. Mwana na ye ya mwasi mpo ayebi ke ntango na kobanda okolaka ata soki na okoka kotambola te nayebi ke mwana na ngai ya mwasi aza kosokola nga mai, akonikela nga bilamba. C'est vrai okoki kobota bana mibali mais bino moko boyebi okoki kozala opesi bana na éducation ya bien mais atie kokutana na mwasi moko ya mabe, atie kokutana na mwasi moko oyo aza ta kuna te. Mais mwana na yo ya mwasi basi bazalaka toujours na motema. Alors kobota mama Étoile abotaki na ye kaka bana mibali eyaki kosala ke na Angola bisika akendaki adoptaki mwana mwasi. Mwana ya mwasi ye moko abokola ye mwana wana, abokola mpenza mwana wana, ameka partout le moyen kopesa ye éducation ya malamu. Eye kosala ke mwana wana ayaki kozwa opportunité ya kokende poto. Ntango ayaki kozwa opportunité ya kokende poto ya Paris, alors mwana ayaki kobima ntango bakomaki na kini parce que mama Étoile mingi avanda na Angola mais bayaki kochange balobi Angola vie ezalaki lisusu facile te, bayaki kozonga na kini. Ntango mwana baye kozonga na bana na kini eye kosala ke mwana mwasi ayaki kozwa mwa opportunité ya kokende poto. Alors kokende poto mwana akendaki nde eyaki kosala ke samedi, non c'était jeudi, samedi oui, vendredi la famille toye kozwa sango ya pasi mpe mawa concernant mwana ngo balobi mwana wana akufi. En tout cas bandeko na nga eza sango moko ezosala pasi. Kote ya mama Étoile aza vraiment inconsolable. Mama Étoile azolela na niveau moko pas possible. Talaka aza mwana oyo ya docteur, aza mwana oyo mpe abandi otiela motema kenon aza na mwana na ngai ya mwasi, azobeta mpe tolo kenon azalaka na mwana na ngai ya mwasi. Mais eye kosala ke lelo oyo mwana wana aza lisusu te. En tout cas na obanda nanu na ba sincère condoléance na kote ya mama na biso Étoile. Kande tolobaka toujours c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Tokumisaka Nzambe. Je sais que ba parole wana ezalaka bien soki yo nanu okufeli te, mais soki okufeli oza na matanga parole wana esalaka toujours pasi. Ma prière que Nzambe alola oyo apesaki mwana wana bomoi, oyo andimaki ke mwana wana aya na se ya moi, aya na se ya mokili, Nzambe wana apesa yo makasi ya kosurmonter surtout étape oyo. Eza étape moko ya makasi, eza étape moko oyo tokoki koloba étape moko oyo mutu moko te akopreferaka ngo na vie. Biso toki tokufela toyebi baréalité bandeko na nga, toyebi réalité ya kokufela. Matanga eza bien soki baye kobetela yo lisolo, camarade aye kobetela yo lisolo ke papa ya biso akufi, oncle ya biso akufi, wana oh mes condoléances vraiment, omoni kotia yango na motema te, kolela mingi te, eza bien te.
mais soki eza na ya yo moko matanga papa na bino akufi ocomprendre ke oza na besoin ya motu moko te aya kopekisa yo mpona makambo ya kolela eza bongo. Alors nzambe alola oyo apesaki bomoi na mwana ya mama Étoile, nzambe wana mpe apesa kimia surtout na motema ya mama Étoile, apesa ye kimia na vi na ye nyonso mobimba. naomona bato mosusu bazoya kokomante balobi ye mama Étoile akolela nini atikala komonela pasi ya mwana wana. La famille babilo mosusu ifo tosololaka biso bakongolais ere mosusu tolekisaka. Mama Étoile ayebi pasi ya kobota, ayebi kobota ndenge ezalaka. Mama nyonso oyo asi abota ata soki mwana ka ya quartier akufi, ata soki aza ya yo te okolela mpo oyebi kozwa nanu zemi ezalaka eloko moko eza facile te. Nalobaka yango chaque jour babiso oyo tokumba zemi toyebi kokumba zemi ezalaka nanu eloko ya facile te, epuis kobota ezalaka facile te. Bino moko bomonaki awa ndeko na biso Caroline Betty Ikwa lelo oyo atiki biso aza na biso te, akendaki kobota mais eyaki kosala ke makambo mosusu esalamaki kuna akufaki. Justement pour vous dire que mama Étoile ayebi pasi ya kobota, ayebi ti bomona mama Étoile azolela mwana wana c'est parce que ayebi na ye pasi ya kobota. Vous pensez que soki ayebaki pasi ya kobota te alingaki alela? Alingaki alela te. Biso bakongolais ere mosusu tolingaka kobebisaka bamoral ya baninga eza bien te. Mwana wana akufi eza mwana oyo mama Étoile abandi okonsidere, eza mwana oyo mama Étoile abandi ozwa neti mwana ya ye moko, mwana oyo baadopta. Eza kaka biso bato ya mwindu nde tozalaka kaka na sens wana ke ye moto abota ye te, ye moto abokola ye kaka, mais mwana oyo toadoptaka aza neti kaka mwana na yo, surtout mwana soki oadopte ye na age ya moke, aza soki na ba 3 ans, yo moko okomi kobokola ye, okomi kopesa ye éducation, aza mwana na yo, ezalaka bongo. Donc na minute oyo mwana oyo akufi tokobenga ye kaka mwana mama Étoile mpo mama Étoile moto abokola ye. Mwana wana atikala kozala te ke non alalaki na butu alamuki directement. Toyebi ba réalité na ye te oyo ekomela ye pour ke mama Étoile akoma na niveau ya koadopte ye. Alors ezosala ka pasi ya makasi, ezosala pasi mingi na motema, ezosala pasi ya kosakana te la famille. Eza dossier moko pe situation moko nga nalobaka toujours eza na ba situation mosusu oui bien sûr tokosala semblant eza kaka mais eza na ba situation mosusu oyo esalaka pasi, na ntango situation wana ezosala pasi toza kaka sanse e oblige ya koya kobetela yango lisolo, toza kaka sanse oblige ya koya kosolola mpona situation wana.
tozaka censé oblige ya koya kolobela makambo wana eza bongo eza pasi yango nalobaka toujours na bandeko na biso mosusu ke vanité de vanité tout est vanité na se ya moi sala bolamu zala malamu na baninga zala bien na bato jalousie ya nini kindoki ya nini pourkui kotiela baninga mosusu bapoison ntango boomona bagene bazokufa boye eya koteyaka bamosusu surtout bandeko na biso oyo ya bacomédien lelo bakomi wana motema moko mabe kotiela baninga bapoison pas seulement les comédiens ata biso bamosusu tokomi kaka na bacomportement moko ya kotielaka baninga bapoison kolingaka toujours bimabe ekomela baninga kolingaka toujours mwa makambo moko ya mabe tozala na motema moko ya malamu ngai nalobaka toujours chaque jour oyo kolinga te ke basalela yo kosalela yango moninga te oyo kolinga te ke no mabe ekomela yo te yo mpe sala effort oyo evite mabe wana epai ya moninga parce que soki yo koevite mabe epai ya moninga tu verras ke yo mpe mabe ekokomela yo te ngai nakamwaka komona je m'excuse bamama mosusu ndenge bazalaka